Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers internautes et fidèles abonnés qui nous suivez dans ces moments sur Congo Cool TV, votre chaîne, notre chaîne. Aïe aïe aïe, Congo Cool TV, chaîne moko ya kitoko, chaîne nabino moko bolingaka vraiment, oui mais la kabino makambo ya bien, balobi o ya bino yeyo humble servante nabino lisa la paradis, hein, yeyo liboso nabino liboso ba télé nabino, vraiment na saluer bino tout ba fan nanga o bolingaka nga mingi, pe ba fan nyonso ya Congo Cool TV, on ne le baka ba kulmen na ba kulomen, vraiment bambote nabino ebele lisusu na mokolo la pesi nous bambote ebele et na koki kobo sana mingi mingi mon boss papi de tienne fumutsaku balobi boss de boss yende papi de tienne lelo tozolo bela mingi mingi o etali matanga ya président Mondweri na kanisi boyokaki salaki vraiment passi et salaki passi po tobungisi vraiment artiste nabiso ba journaliste nabiso artiste tobungisi vraiment oyo salaki vraiment pour Nabiso, hein? Donc, comme quoi, donc, Zaki vraiment, donc, il y a mon nez pour Nabiso. Pour que tu là-bas, Makambo, au présent, on devrait abandonner qui sala na nini na scène, n'enga abandonner qui tourner, hein? D'accord, ici, bah, le lomingi, bah, oyo babima, na ba nini, ya ba, comment je peux dire, n'enga babima, le lo, comment qu'on sala pe, bah, qui, comment je peux dire, nani, papa langa edenga a joué mingi ba rôle ya ba patron, merci beaucoup na banda kalozala qui va bien, donc a joué mingi ba rôle ya ba patron et puis azalaka trop vanteur quoi, vanteur comment dirais-je, vanteur, ah vous comprendre hein, donc comme on aura donc a joué ba rôle mingi azalaka vanteur et puis patron quoi azalaka bien mais mingi vraiment ya kolobeza te po toyoki trop biso moto loba to kita sur le terrain tout mon appé malgré basangoya kaka ya bien pété bato alobaka kaka mabe ya mabe kaka soki mutu akufi totika koloba o tozoloba totika o tozoloba parce que o ya kufi azalaki cher donc azalaki cher pour na biso vraiment hein, artiste Nami Longolte parce que moi aussi je suis une actrice donc voilà donc o ya kufi azalaki vraiment papa pour na biso pe yaya président Mondweri bato nyonso bazoba idée ya kojuaka ba comment na ba vanta basala ki boss moko ba patron moko ba bonga na vie grâce à président Mondweri abimisa bato ebele abimisa soki totali même papa esobe présent esobe bambote no ebele babima pa président Mondweri abimisa pena bato ebele vraiment papa Sundiata président Mondweri déjà natangaki bakata 7e bagarre donc président Mondweri aza vraiment président ya président azalaki président parce que atiki biso donc tozala moi respect wana oh tozoyoka yoka vraiment et ça l'a vraiment plaisir te totika non biloba loba wana hein totika mo biloba loba wana artiste baza na bolingo na bango totika ba o tozoloba o pe tozokeza vraiment bongo te président Mondweri donc artiste balakisi bolingo wana et ça lenga bien kokita na yolo komona ndenge artiste basangane koyeba bayemba pona président Mondweri hein bayemba vraiment pona président Mondweri bino oyo bozoloba que artiste ba komi ko poyembela président de Rotsa voix na studio bazoko pona bilongi te totika ko loba bongo eza vraiment bongo te na zui par ya mutute mais juste tozawana ka pona boma moto pi pona loba moi bosolo artiste bazoko pona na bango batute na kanisi to mona ba président sai bazala kiwana batebele bazaka misusu moye pena kutozo bango vraiment nini ezalaki te parce que bazaki na kanisi awa bako balancer les biso image boko mona papa Tito papa Sundiata et puis Brifi na kanisi artiste bazaki vraiment ebele mingi bazaki déjà na kati banda ko coach déjà ba vozaki coach ici obimi en tout cas bazaki na ebele na papa Koba na kanisi so bokolanda botela papa Koba kokabana ki pena kokoka koloba te émotion kotala muto ba mesana ki na ye bazalaki na ye vraiment kobungisa muto bo mesana ki na ye et ça la ka vraiment passé biso tozolo baloba que il paraît que
babandaki baso pona bilongi potia voix na studio pona nzembo oyembela papa Mundweri et c'est pas zabongote baso pona na bango ngongote soko monique yo moko bike la sepeli na yemba okei na yo mutunyo sazo yemba na ye donc ezola que ça que artiste et comédien bazana bolingo na bango ndenge pena etambola ka ndenge ezalaka vraiment nakandisi na kolobaloba pena mingi te tolanda ngana bino oyo artiste balobaki pona présent Mundweri. Merci beaucoup. Pas en charge tout comme entre nous moi qu'on a biso pas une initiative on a solo lipé quelque part donc c'est un peu ça ils ont noté que ceux qui ils ont association na biso ndenge zalara ngamo moko bazu initiative que non to rendre ce hommage na kulutu na biso le président Mundweri to kufeli donc bazalara de cœur na biso ndenge balingaka biso ndenge ba soutenir biso ba continuer toujours à soutenir biso donc c'est un peu ça bawa les après ma sengote na minute oyo yebike liwa eza elongoli ndeko na biso vie ko zali susute yango ngoni to tika na mawa mingi to tika na mitema pona ndeko na biso aya bon naza musicien te mais na l'équipe batebe na koyemba na l'équipe Adolphe na koyemba na l'équipe veyo azekwa na koyemba na l'équipe Tsaka Kongo na koyemba bo comprendre nga c'est l'ambiance ba vocal kala na sala te ya vena biso mundanga ndanga na bite nani motona kitina yo tike pa nani bref la merveille zo kanisa nazo penser nazo raisonner bande ko batika ngai adieu siko ya lelo na ebite fona ba rythmique eza wana pardon na question mona nina tune modèle yozo yemba wana na moni peut-être mikolo yozo yo ko kata no pete ya to kompi na orchestre ngana za pena artiste a majuscule donc monde théâtre na musique tambola ndenge moko na lobite ke na za chanteur ke yemba loka ba faire rigolo ba fali pour ba hérité wata mais na ko yemba boko comprendre puis muta ko yemba place ngana ko yemba comprendre que artiste mda yembi et pas na yemba fona yoka bango nyoso po eza polémique te na yemba ndenge nini na ko sepelisa batu nini ona ko diko sala tona kitina yo tike pa na nimbre fila merveille zo kanisa nazo magifali nanda mabete ya yobe isongolo ba conseil wanda opesa biso donc na ba tournage mo ya conseil biso fort donc 2009 comme ça conseil biso penza non boza ba jeune bozoya bozo promettre il faut respect il faut être poli faut pas dire nyonso ka komoni foloba devant batu fo bandeni non se comporter comédien azamu to respect comédien azamu to valeur donc voilà ba conseil wana nyonso ndé vraiment et ça là tant on a pensé à président Mundweri et lo non na et la ngana mutu liboso yango wana ndeko lelo akei epai ya Nzambe mboka ya esengo ndeko lelo akei merci na oleka na nzembo okay merci Mundweri peselanga mbote na mama yo aso akendau Mundweri peselanga mbote na sansusi akendau Mundweri peselanga mbote na kadima na makalau Mundweri peselanga mbote na tatu kalombo akenda Mundweri peselanga mbote na ba mama visa Mundweri peselanga mbote na ba comédien lisala ngomba Mundweri peselanga mbote ba comédien nyoso bakenda Mundweri na leli Mundweri papa Nzambe abatela place na yo oyeza yelenge Mundweri soki ngana yebe kite songe appel na ngana soki na comprendre kite lele komelanga koko yozali wapie solo na mawa na yambaki ndeko na ngana telefone suka nango Mundweri akufi lelo ndeko Mundweri na problème
yokende ke mapa lokola molinga yokende malamu lokola molinga au revoir so ba rappel ka buyibuye mona ba munzenzu alors ba rappel neti ba biloko wana toyemba pona ko rendre vie na makambo asali na nzela na yeba to belé ba zui na nzela na yeba to belé ba koma ba star lelo ba yebana donc aza vie na biso photo konto honorer donc après vie ba le mondial yende ce comme to récupérer ma solo si manaye vraiment na minute mto azana no donc mama na trou atiki mama na trou lidusu munene oyo eza na minute inzipamable donc on est ensemble na sepeli na moni vie pena donc c'est mon vie na sepela ka boulot a fait donc on est ensemble quoi tolela yo tolemate pape papa mundere tolemate pape papa mundere tolemate tolela yo tolemate pape papa na bizwe tolemate. Donc passion eza na kati ya motema elekata otrobende soki eziki pasi ya koba kozala na mondori mutu fo yebanga loba mpona loba mongongo kei mongongo nakoloba te. donc nyonso oyo esalami ye na mondori na jour ya match ya léopard azwaka coupe balaka bango mibale na kimbuta donc babinaka dansaki diaba na prince mais lelo viaza lisusu te yango abi nzamba apambola bino nayeba kuti nalobani ça fait mal yesa bina passe votre père de mondori aza irremplaçable donc irremplaçable donc to remplacer nayebi te. Quand tu as des sons à 4 studio déjà enregistrés? Non, aza artiste aza pas d'artiste donc ndenge zawana non na chesonte na ke palola yo bika ndeza la na chamwa deuxième donc makambo na lobi siko na beta on a kundelungu donc nde tozabe tozolela ve ba ndeko pe baza kuna na ngambo ya mikili neti ba José de Londres bazolela ba evala vala ba vinga dos ba mère evala vala o mikolo ba robenga po bango ba banana ba vie ba vinga dos banini ba mettre paille bango pe ba rolela evala vala ba bi mama vinyo donc 20 ans ils ont collé les oya sous ce ligne. Ye bana yakini ba comédien to sengi na nzambe ayambela biso ya Roger Vika Nambok. Pour moi voice c'est ça moi on comprend de kaka. OK voilà logo ana bo na pina na moi Kassir on a auto damsonné. Nato damsonné donc ba ans le zolo ba Igor 2 minutes pour les laver na bi ke bino pe kuna bozo beta ya bino. Oui, à mémoire toujours à papa Mondori, to biso artiste comédien to sangani pour que to rendre dernier hommage donc c'est un peu ça na bi ke bata poto balingaka Nixon acteur ya groupe évangéliste pour na opesa bino ba le meilleur bien ba bonne comédie éducation bien bino bozara sur te groupe évangéliste bo kana su groupe évangéliste jamais ko aussi là parce que zali icône ya cinéma parce que ezali premier groupe chrétien na kati ya RDC so boyango sali mukil na yo ngana ozalate oki ko tsangate vous comprenez mais donc c'est un peu ça tozali biso tout à part Marie-Hélène à sala départ na ya Kenda mais les restes on est tous ensemble vous comprenez donc c'est un peu ça donc au président de vos na Régine ndenge bauti ko balancer biso image wana na kanisi bolandi vraiment ba artiste ndenge balobi pona président Mondori ndenge balobi pona matanga na ye na kati bomoni pe na kati ndenge bazo kota moko na moko plein ezaki vraiment plein libanda na biso ba artiste baza tellement ebelé na kati ya studio c'est des hommes qui est donc mingi bazaki les bandes mingi pe baki na kati donc de salenga vraiment de ma part salenga vraiment bien comme on appelle amour hein pour l'examour donc oh ba balobaka yango te na mona lobby
ndako nyonso ezalaka na batata nango ezala baproblème mais oneka balobaka singa famille ebendanaka mekatanaka te namoni yango vraiment na lobi na nini na studio na yolo place bandeko ya kokotisa voix bolandi même papa Tito ndenge alobi bolandi vraiment na kati bomoni même papa Tito bomoni Sundiata ndenge alobi vraiment akanisi vraiment tokomi na suka ya émission na bino moko bolingaka miroir de star ya Lisa la paradis Lisa Mantima la paradis donc voilà nayebi ke bolingaka nga mingi yango bo conseil nga mingi soki ya koloba eza bolobaka penzi sala nga bien bakulmen na bakuloromen les alélas bino kama kasi babi ba fan nyonso ya Congo Cool alingaka bino mingi mon boss papi de Tienne Fumotsako mon boss ba salam no ebele la femme légitime na bossa na yote babi Mimi Matondo la femme légitime veut dire moi ça qui toko engaya baloba moi ça les kita balagu bango soki bango moi ça les kata balagu bo Mimi Matondo to lo banini donc la femme légitime bamboto no ebele merci vraiment maman nanga ba conseil na yo esa la nga Lisa nazala toujours ndenge naza esa nga vraiment bien continuer na ba conseil no ko le mangate Mimi Matondo yanga maman alelo fort et puis ça leur joue maman donc maman ya bane belé moi si ya papi de Tienne donc motema ya papi de Tienne ngapa na betango c'était motema papi de Tienne Mimi Matondo la femme légitime depuis Londres yewana moi c'est papi de Tienne zara wapi yewana Mimi Matondo yewana kuna ni kundela itali oto ebiote donc voilà et puis ça joue à te babi Philippe Kelani, panafricaine. Aïe. Devait sa vie mère. Babi Philippe Kelani, panafricaine. Na Katia Bove. Yo so que na Bove. Yo bongo na Philippe. Yo so que na Bove. Balobi Ngombo Olivier bambote na ebele yango wana vraiment Ngombo Olivier mon vieux ba salamu ebele aïe Ngombo Olivier mobali ya Chantal indaka mabe na mutu na sukali na epo yanga motema na ngai bisika zali moko yebi chéri non le love fort à kako ba bisou et puis ça zoa te babi Mbongo Olivier motema ya Chantal na Zurich babi motema Chantal na Zurich ba moto ne belé Igette engaye Igette mosi kitoko maman na Kevin babi maman na Kevin ne makambo maman na Kevin ko yote maman na Kevin ne makambo moto ne belé babi Deborah Djunga iba na boka ke na kinzodi sa Deborah yo bongo nanga ba odundago Deborah Djunga babi Deborah Djunga mwasi ya pembe de besotere mate Deborah Djunga mwasi ya pembe bamboto no ebele babi wana bana ya libala oyo ya papi de Tienne na Mimi Matondo wana bana bongo libala de bambote la bino vraiment ebele ngai na tombeli bino susu libala elamba bi esalaka bien to bala rande o yaka to vanda to linyango to bala rande ngana ebika ke no mona ngaka ndena fete wana oyate nyine zate no zela kaka rim de ezunga po souci Doli Moku le vainqueur depuis Paris bambotono ebele yango wana Claude Bioche le chic babi Claude Bioche le chic Gabé kitoko papa na 3G engaye Gabé kitoko papa na 3G bambotono ebele mon vieux José kitoko pembele babi le beau garçon asolobela ko masola forme te parce que baba mo lobela ko masolo ya oye pena kino tongi pena ba Palestine ndenge babi José kitoko pembele atongande ye mamba bilamba dasa betela ngo satika comme ce que so ngo soane so to sola la masolo andako ye ama tongande pa tongande anduka José kitoko bamboto ne belé Papa Samuel Laza bambote na yo yango wana ebele nakanisi bozaki ebele vraiment so na bandi kotanga bino na sorte rolala esalinga plaisir ndenge bopesaki nga ton na bino bozwi vraiment litoi na bino bopesinga bolobi Lisa tolingako mingi toyokaka bino nga mpe na kraka bino ya danger bafana Congo bafana Congo kule
bakulumene bakulumene izakraka bino ya danger pe bafani na nga obolingaka ngai numéro na nga yango wana oaza na remarque opesa Liza oaza na conseil opesa Liza en tout cas Liza na yambaka mutu na air nyonso kobenga nga naza na air te nayebisaka mutu kobenga nga te naza na mpo na bino donc grâce à la conseil na bino esalaka nga na continuer boulot na nga comme il faut en tout cas nazalaka mingi na besoin mbongo kutu non te mbongo oui nayebi na nga mais baconseil nde baconseil nde elobi te kasi obike baconseil kode ya la te voyez comme donc ici comme le sur la souka merci beaucoup na bino nyonso obolanda kinga ba internaute nyonso ba abonné na biso bambote na bino et beau s'abonner encore massivement beau s'abonner les sous mingi na Congo Cool TV chaîne na bino moko kitoko boza dessus te na katinga na bino to mona na mikoleko ya à suivre.